nakobila yo kolo kolongolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo kolo nakotika tengolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo kolo kolongolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo kolo nakotika tengolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo kolo kolongolu na yo monene olakisinga molimo na ngai ngana zalaki okatya molili kobangeza lite lelo nakomi kososola mabe na malamu ngana zalaki okatya molili kobangeza lite lelo nakomi kososola mabe na malamu mokanuna nakobila yo kolo kolongolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo nkolo nakotika tengolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nazalaki okatya molili kobangeza lite lelo nakomi kososola mabe na malamu nazalaki nakatya miziki kobangeza lite lelo nakomi kososola mabe na malamu heya na butu kati na moi kobangeza lite masiya sikolingai kati na mokili heya na butu kati na moi kobangeza lite masiyo sikolingai kati na molili mokanona nakobila yo kolo kolongolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo nkolo nakotika tengolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nazalaki okatya molili kobangeza lite lelo nakomi kososola mabe na malamu nazalaki okatya molili kobangeza lite lelo nakomi kososola mabe na malamu mokanona nakobila yo nkolo nakotika tengolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo kolo kolongolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo nkolo nakotika tengolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo kolo kolongolu na yo monene olakisinga molimo na ngai ngana zalaki okatya molili kobangeza lite lelo nakomi kososola mabe na malamu ngana zalaki okatya molili kobangeza lite lelo nakomi kososola mabe na malamu heya na butu kati na moi kobangeza lite masiyo sikolingai kati na mokili ngana zalaki na kati ya miziki kobangeza lite lelo nakomi kososola mabe na malamu mokanona nakobila yo nkolo nakotika tengolu na yo monene olakisinga molimo na ngai nakobila yo kolo kolongolu na yo monene olakisinga molimo na ngai kolongolu na yo monene olakisinga molimo na ngai. Shalom à tout le monde, mes condoléances à maman Yolande Lunama Mapinga ya mes condoléances vraiment ma chérie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble ton cœur. Nzambe apangusa Miami su nzambe nde mutu ayebi ba pota ya kati sika vraiment isala kapasi na kati ya motema tika nzambe a consoler motema na o shalom 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 à tout le monde shalom ba bien aimé nyonso tu oboza na lini kolo Yesu apambola bino
tongo malamu kolo yesu apesi biso ngolu ya kokutana na tongo ya lelo Prida MB La Nature Shalom Zizi Kimonekene Shalom à Pepe de Dieu nyonso tu oyo boza nali. N'oublions pas, nous sommes à www.tolonase.tv ici à Tolonase. Comme d'habitude nous disons que nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Yango eteni na beauté nzambe atindi biso to kende partout na monde entier to kende kosala bato nyonso ba disciple na epote Yesu Masiya na rappelaka bino tango nyonso bien-aimé asalaki lifelo pona yo te, asalaki lifelo pona ngai te, asalaki lifelo pona Satana na ba ange na ye. Biso nzambe aza na intérêt vraiment mokolo wana tolia na ye mesa moko tozala na ye mesa moko yango biso batu o ye atie molimo na ye kati na biso ba serviteur ba servante na ye tokolemba te koloba Jésus Christ revient bientôt tokolemba te kotelemisa peuple de Dieu nyonso o aza ya kokwea pe ya kolemba tokolemba te kopanza sango malamu. Tobosani te programme na biso bien-aimé dans le Seigneur na mois de décembre tozana milulu minene ya Tolonase ya 15 jours. Tokozala vraiment partir les 14 au 28 na église même na Erani na Paris. Donc bien aimé dans le Seigneur, ceux qui nkolo asali ongoluni na beauté, pourquoi pas ozala. Ceux qui nzambe asali Prida La Nature MB, pourquoi pas bien aimé ozala o participer vraiment mona lo boko ya nzambe ya Kalambai, lo boko nzambe ya mema ndenge e operaka nzambe ya Kalambai ya zakosi na yuda azongaka simate na etumba likambo nyonso abanda kalango akoma kalango ti na suka bongo toza vraiment na ba intervention ekoza ebele na pendant 15 jours wana ekozala ka mama Tolonase te ekozala pe na évangéliste Emerance Mayala bongo azwami bongo na mboka ya Belgique akoyeba kozala na biso tokozala pe na prophète fou de Jésus, prophète Longelo tokozala pe na mama Angèle Miezi, mama Angèle Miezi boyebi ye na koyemba mais mama Angèle Miezi aza évangéliste monene oyo pe alobaka na para nzambe afongolaka pe bana ya nzambe misu vraiment. Donc na sepelaka na façon na ye ya kosalela nzambe. Tokozala pe na papa Freddy Poutou oyo azwami bongo na mboka ya 3 na France. Tokozala pe na évangéliste Michel Mavatiku moto mokuse oyo azwami bongo na mboka Allemagne. Donc ba grâce sangani ebele pona yo, ba grâce sangani ebele pona nga bien aimé. Préparez déjà bien na yo oyo mutoza musika yo mutoza na province misombelaka déjà bien na yo pona Paris les 14 au 28 tokozala vraiment la présence en Nzambe ambiance ya kolo Yesu Masiya ekozala elongo na biso pe molimo musanto ko tika biso te po te bible yebisi biso asalaka tokoki kosala pardon likambo moko te to réussir soki molimo na Nzambe e kambi biso te. Yesu aza na bomoi. Bien aimé dans le Seigneur, toujours pousse na siko na présence en Nzambe, toujours qui ne kosenga Nzambe na biso merci. Oya la lisa ki biso pe alamu si biso aza malamu to poussani na présence en Nzambe. To bondeli papa to pamboli to metoli obene fongola mokolo na yo na journée alelo, fongola mokolo na yo na journée alelo, dis quelque chose à Adonai. Oh, dis quelque chose à Nzambo apesi ope mapesi okimia ebele bazolela na tango ba yolandi lunama babungisi bato na kati ya libuta bazolela na tango beneme yo Nzamba sali ongolo la muki na kimia olelite ola muki na kimia okundite ola muki na kimia obungisi te esengeli kosenga Nzambe merci mama yolandi lunama même ato obungisi moko na kati na famille na yo zalaka kaka na titidi ya kosenga Nzambe merci pour te bible zo yebisa biso lobi na toutes circonstances te rendre kaka gloire au Seigneur. Oh, il est tout pour nous, il contrôle tout. Donc, ça n'est pas comme côté bien-aimé, comme la biso qui kolo na bomo apesi faveur te et koko komate. Tozo pousse la présence en Nzambe. Bien-aimé que ne ko tombola ya Donai, que ne ko tombola mokolo ya mokele ya kokamwa, que ne ko tombola libanga na talo papa ngai ana personnellement na tomboli kombo na yo Nzambe na lola, ngai ana personnellement na tomboli kombo na yo mokeli na nyonso, na lobi mokote ya kokani na yo, na lobi etoza nyonso ponanga
nga nalobi ete oza makasi mpo na nga nalobi ete oza soutien mpo na nga oza mokeli oyo ngai natielaka motema o mokonzi na ngai oyo abengaka nga na kombo na ngai prix dans la nature oyo abengaka nga na kombo na ngai Joel mama ya los oyo abengaka nga na kombo na ngai Emerance Mayala nzambo ayebi nga na kombo na ngai abengaka nga na kombo na nga mokeli na ngai oyo natielaka motema mokeli na ngai oyo nabetelaka tolo mokeli na ngai oyo andima kokufa mpo na nga yende na ye kotombola na tongwa lelo nga Mayala Ngombi yende na ye kotombola na tongwa lelo yende na ye kotombola na tongwa lelo nga Irene Masiandoki yende na ye kotombola na tongwa lelo papa kumba mana yo pweto zailonga papa kumba mana yo pweto zabikamwa papa kumba mana yo na bomo inanga yolande lunama kumba makolo pwete mosusu anzate nzambo na yaka kosalela na mema kolo pangusanga maya miso bene mekende kotombola kombo nzambe kende kotombola kombo nzambe na tongwa lelo yo moto zipema na bomo ibenebe kende kotombola ye ngai na yo mutu to zipema na bomo ibenebe to kende kotombola ye toke koyebisa ye oezo matana kati ya motema toke koyebisa ye bengai na bakombo nyonso azamalamu bienebe Azamalamu bien-aimé, abongi na lokumu, abongi na masanzoli notre Père, Azaelonga, Aza au secours na yo bien-aimé, kene kotombola eloba au secours na nga, na tango nyonso ya bitumba yo yaka ko secourir nga, na tango na lembaka yo yaka ko secourir nga, na tango na komaka fatigue yo yaka ko secourir nga, kene kotombola ye, kene kotombola ye, kene koyebisa ye quelque chose ba papa, libanda na yo kufa kati na yo bomo ya seko, yango na bomba mananga epai na yo, yango na bomba mananga epai na yo akoyoka libondeli na yo bien-aimé akoyoka libondeli na tongo lelo akosepela bien-aimé célébrons par vous louange célébrons-le par vos louanges bien-aimé célébrons-le tombola ye azamalamu abongi na lokumu abongi na masanzoli azamo kontina kimia zala reconnaissante na tongo lelo ya kozongisa masanzoli epai na ye oya pesi opema pesi obomoy oya ndimete yo tombwa na tongwa lelo oya ndimi yo tambola na tongwa lelo loba na kati ya motema no je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendront les secours me viennent de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre tombola mutu bien-aimé tambola tête haute loba je lève mes yeux vers le montagne na tomboli miso na ngana likolo esika lobiko kouta lobiko kouta pa ya nzakomba oyo asalaki likolo na se kende kotombola nzakomba wana asalaki likolo na se na tongwa lelo kende kotombola nzakomba wana asalaki likolo na se na tongwa lelo eloko nini Yolande lunama na tongwa lelo koyebisa nzakomba eloko nini mama Prida embela nature koyebisa nzakomba eloko nini bien-aimé koyebisa nzakomba eloko nini okoyebisa nzakomba na tongwa lelo loba na yeke ozamalamu yeso yo ozamalamu loba na yeke azamalamu bien-aimé papa na kumisio na sanzoli yo na lobi ozamalamu zambe na lobi ozamalamu éternel fais-vous zambe na lobi ozamalamu éternel des armées na lobi ozamalamu l'éternel des armées na lobi ozamalamu zambe akosalela na lobi ozamalamu zambe akokotela na lobi ozamalamu mokonzi akokamwa na lobi ozamalamu eliki ya basanto opesi pe mopesi bomoi olamusi bana nga na mzoto makasi opesi mobali na nga makasi akokende musala kolo opesi nga pe makasi ya koloba opesi nga makolo akotambola o boni balali na bopito kolo ngai na leki bango neloko te Yesu Masiya mengai kaka na kozanga na kokelela yo la musinga bolingo na yo nkolo likolo na nga ezosila te bolingo na yo likolo na ngai ezosila te bolingo na yo likolo na nga Nathalie Koli ezosila te yango na lobi oza malamu yango na reconnaître na lobi oza malamu yango na reconnaître na lobi oza bolingo yango na reconnaître na lobi oza
makasi oza nyonso pona ngai oza nyonso pona ngai kumbama na tongo lelo yaya soki na lamuki na tongo na kumisi kombo na yote nkolonga na kobela soki na kumisi kombo na yote nkolonga na kokufa yonde nyonso pona nga yonde nyonso pona nga yonde makasi pona nga yonde longa pona nga yonde bikamo pona nga yonde mokonzi pona nga yonde longa nanga yonde longa nanga yonde longa nanga yonde longa nanga nzambe ya mayele nanga nzambe ya makasi nanga nzambe akosalela nzambe akokotela na tomboli kombo na yo eske mutu moko akokotombola kombo ya nzambe yolandelu na maloba yonde makasi na ngai o rabasaka ya mama yonde longa na ngai Nathalie Koli yonde longa na ngai Yesu Yesu ngai Nathalie Koli natiki bomo ina maboko na yo natiki bomo ina maboko na yo yonde nyonso na ngakolo yonde na betela katolo yonde na chela ka motema il n'y a que toi papa il n'y a que toi dans ma vie il n'y a que toi Adonai il n'y a que toi dans ma vie mokeli akokamwa libanga na talo mokeli akokamwa libanga na talo est-ce que mutu moko akoke kotombola nzambe est-ce que mutu moko akoko yebisa nzambe malobo ezomata maloba malamu ezomata na motema maloba malamu ezomata na motema rede ko yebisa quelque chose na tongo lelo il est le même hier aujourd'hui éternellement il ne change pas Yahweh nzambo abongwanite nzambe amakamba makasi nzambo abongwanite nzambo abongwanite nzambo abongwanite nzambo abongwanite nzambo abongwanite nzambo abongwanite abongwanite bien-aimé azaya yo akotikala ya yo akufela yo yango azolongisa yo azokontinue kobundela yo avandi na droite du Père azosamba pona yo azointercéder pona yo azamalamu pona yo azamalamu pona nga bien-aimé pusana bien-aimé pusana bien-aimé pusana na présence nzambe 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 dis quelque chose à Dieu 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 azamalamu azabolingo azaelonga azabikamwa mokote akokani na ye azalite pe akotikala kozala te mokeli akokamwa totomboli kombo na yo bien-aimé pusana na présence nzambe kele kosenga mawa nzambe kele ko senga mawanzambe bien-aimé senga mawanzambe likola bomo ina yo to chola kito finga kito yina kito loba kito beta ki mabaku o esengela ki kutu to beta te yango esengeli na biso tango nyonso kokene kolela kaka mawanzambe kende koloba na nzambe pitié de moi Seigneur car je crie à toi tous les jours réjouis l'âme de ton serviteur oh Rabba Sakaya Baba kende koyebisa nzambe pitié de moi Seigneur car je crie à toi ozana mutu akufela ki ote bien-aimé mutu akufela ki eza Yesu Masia kende koloba na ye papa Yesu nzamba lola nazolela mawa likolo na ngai nazolela mawa likolo mobali nanga nazolela mawa likolo bana nanga nazolela mawa na likolo libota nanga yonde Moïse libota na yo bien-aimé oyo nzamba tomboli na tongwa lelo po ete yo plaider cause ya libota na yo soki yo lobi eloko te bien-aimé loko te ko salama kende ko bondela nzambe 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 loba papa aie pitié de moi na tonga ki na finga ki na yina ki na chola ki nzambe na sengi mawa na yo likolo abomo inanga 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 kende kolela mawa na nzambe kende kolela mawa likolo na yo kende kolela mawa likolo na yo kende kolela mawa likolo abomo na yo le lamba wa nzambe likolo abomo lo papa loboko na yo ezala mokuse te limbisa masumu nanga na nzimi ete naza moto masumu na nzimi ete nkolo nazo betisa baninga mabaku na nzimi ete nkolo ngai moko pe nkolo Yesu yokelanga mawa kati nange zo medite mabe kati nange kanisa kaka mabe yawe yokelanga mawa na fingaki na cholaki na yinaki na repondaki mutu mabe na telefone na kanisa ki mabe Yesu limbisanga na talaki Yesu Masia oye pambola ki yote na talaki oye bakisela kinge lokote na vie chrétienne nanga oye bakisela kinge lokote na foi nanga e yakinde poinu foi nanga Yesu yokelanga mawa est-ce que mutu moka ko senga mawa nzambe mawa na yo nkolo mawa na yo Adonai mawa na yo mokele ko
bikamwa mawa na yo libanga na talo na bana nanga nasengi mawa na yo nzambe na ndaku nanga na bomo nanga na comportement nanga na façon de réagir nanga yawe nzamba lola bibe bisingwa koloba etazam azamu to asumu kakate bibe lobi oza ko se garer yo moko bibe bisinga lobi ko benga moto alokuta na boyo benga moto alokuta nkolo na za sente yawe na chola kana finga ka yawe na kanisa kama bena yinaka pote na sena mboko ya mokili oyo kolo Yesu masia tozo viva kaka na mbutu Yesu yokela ngama wa nkolo kotala mabunga na ngate yokela ngama wa Yesu makila na Yesu para kiponanga ale bene meto kota na monda makila mona puissance makila na tongwa lelo kene ko effacer toute ordonnance ambaya si afasa kipona yo kene ko effacer nyoso abokeseni na makila na Yesu masia lobo shandara bashe belela makila na Yesu masia na bomo na yo na ndaku na yo belela makila na Yesu masia na bana na yo belela makila na Yesu masia na li conjugal na yo belela makila na Yesu masia belela makila ne longa makila bikamwa belela makila na Yesu masia belela ya koyoka poete za papa belela ya koyoka poete za nzambe akotindela au secours bien-aimé au secours vient de l'Éternel des armées raba sakaya mama libebe shendara baba ye mokalobi na makomi na ye prier sans cesse libo sandara baba toluka e pandaki aza komi monisa pandaki nzambe atikeli biso tana sena moy bien-aimé to se repentir liboso na ye bien-aimé to sokola mtema na biso makila na Yesu bomo na biso makila na Yesu bibelobi maboko na ye loboko neza mokuse te pona kopambola loboko neza mokuse te pona kotombola kasi masumu na biso bien-aimé ndeza ko empêcher loboko nzambe na bomo na biso yango tozokende ko belela makila na Yesu masia sopana kina ngomba Golgotha pona yo ponanga belela mawanango belela mawa makila likolo na yo loba makila na Yesu masia na bomo nanga makila na Yesu masia na bomo nanga makila na Yesu masia effacer et nettoyer tout ce qui n'est pas de Dieu tomboli bonzambe ya bonzambe te na kabwana nango a cause ya makila na Yesu eganga na bomo nanga makila na Yesu masia eganga na bomo nanga bele la puissance ya makila eza na nguya moko yoko ko comprendre te makila eza na nguya moko bele moko ko comprendre te makile sikolaka lobo saka ya mama bana Israël na boumwe pa pharaon nzamba beta ki ba numéro nyonso bien-aimé mais dernier numéro ezalaki numéro ya makila raba sandala ba sheka ya marobo sa le même jour wana yango de bana Israël bazaki libéré pharaon amona ki puissance à makila amona ki puissance à makila pharaon amona puissance à makila lobo saka ya mama ayaki ko libérer banda Israël bakende ko servir nzambe na bango na désert mage monguna bele malembaka te mage amona ki puissance à makila tanga libéra ki bango aluka ki alandela bango sous nzela aluka ki alandela bango mais nzambe asala ki sous dernier numéro akabola ki mai na deux parties tango banguna no bazoleka bien-aimé nzambe akabola liyo mai leka l'aise po ete ba onyoso bakolanda yo ba onyoso bakolando kaka ndenge yo telemina nzambe kaka ndenge yo komi ko reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ya bomo na yo bien-aimé batu nyonso tu bakolanda yo batu nyonso bakotungisa libala na yo batu nyonso bakotungisa bana na yo batu nyonso bakoluka vie na yo koma na clique bien-aimé to fongola mai na kombo na Yesu to fongola mai ya monana na kombo na Yesu ngana leki déjà bana na nga baleki libota na nga si eleki nyonso koluka koleka na nzela na ngai mayekanga mazinda na kombo na Yesu mayekanga mazinda na kombo na Yesu benebe banda ko fongola mai banda ko fongola mai banda ko fongola mai banda ko fongola mai loba na sina leki na komi da na ngambo na simbi deja oyo mutu akoliko simba te na simbi deja oyo akoka fongoli mutu akokanga te ngana simbi soki ya lobi mutu akoloba likolo na yete ngana simbi soki ya sali mutu moko ta kokiko ya kosala likolo na ye ngana simbi soki abateli te mutu akoliko ya kobate
batela te. Oh rabasaka ya mama. Yende nga na simbi. Comme on a Yoshua ya Mashia. Comme on a les véritables Igwe. Les rois des rois. Lobo Shandara Baba. Yende muto simbi décision suka bomo na moto. Molimo moto simba mina maboko na ye. Oh yende nga na zone dimela. Ke azananga. Azo longisanga. Azo tambusanga yi. Atana molili. Azo tambusanga. Na le anzube. Azo longisanga pote na zokate. Na zamba. Azo batelanga pote banyama balianga te. Na mai. Azo batelanga pote bambisi basalanga mabete. Soki boko. Aza capable. Ya kotina ngata na kati ya libumu ambisi. Naza la protéger. Aza nzambe. Aza longa. Na désert. Aza capable. Ya kobimisa mai. Pote ngana mela. Atakutu. Oyo na mema ki esili. Aza nzambe. Oya monaka partout. Aza nzambe. Oya talaka partout. Aza nzambe. Oya nde atangusaka bomo inanga. Ba oyo nyonso tu. Bazo luka bomo inanga. Etambola na klike. Ba oyo nyonso bazo luka bomo ya bana nanga. Epanza. Ebeba. Ba oyo nyonso bazo luka libala nanga. Epanzana. Na oke ko fongola mai na kombo na Yesu. Beneme fongola mai na motema moko. Fongola mai ba zinda la kombo na Yesu. Ale toke ko fongola mai. Beneme fongola mai ba zinda. Fongola mai na zinda. Banguna nyonso ba olanda ba pana yo. Banguna nyonso ba olanda ba pana yo mayala ngombi. Fongola mai ba zinda yaya. Fongola mai koyoka mawate. Soki yo fongole li bango mai ba zindi te. Na tu na bango nde bako fongolela yo mai. Oh bango ba yoka ka mawate. Ndoki na butu akipaka yaya te. Ndoki na butu akipaka mwana na yete. Ndoki na butu akipaka mama te. Mama soki aza na misala mabe ako kipepe mwana te. Oyo bako senga ye pona intérêt na ye yako pesa. Ale mayala ngombi toki ma petite sœur. Fongola mai bazinda. Fongola mai bazinda. Loba mutu nyonso to ako traîner na nzela nanga. Lobo shanda la bashe. Nato fongola mai. Bene mekene ko fongola mai. Fongola mai. Fongola mai mama Gisèle Ntengo la grande. Fongola mai. Loba na vie ya bana na ngai. Na vie ya mobali na ngai Nathalie Koli. Nazo fongola mai na kombo na Yesu. Nazo fongola ngai na pridala na tir. Nazo fongola mai na kombo na Yesu. Oyo nyonso ko telema na nzela na ngai. Oyo nyonso ko simbeloko na ngai. Oyo nyonso ko luka ko yala simba mukongo na ngai. Namona, tona mona te. Je suis désolé. Ngana fongoli kaka mai. Robo saka ya mama. Ibebe sheka ya mama. Beneme kene ko fongola mai. Kene ko fongola mai. Fongola mai bazinda. Fongola mai bazinda. Fongola mai bazinda. Fongola mai bazinda. Mayala ngombi. Fongola mai bazinda. Jol mama yalos. Fongola mai bazinda. Bazinda bakufa. Bakufa bazinda. Bakufa bazinda. Ba bénédiction mususu bien aimé. Esenga rapena moto adaye. Ba bénédiction mususu bien aimé. Esenga rapena moto asanini adaye. Ba fongole la bango mai bien-aimé. Oh, balanda ki bana Israël. Oh, nzamba beta ki numéro makila. Mais Pharaon a qui a résisté les sous. Atiki bango bakenda lobina tiki bino. Bokende. Atiki bango lobi bokende ko servir nzambe na bino na désert bokende. Tango ba bimi ba bandu ko kenda sala ki bango piège selo ye. Oh bien-aimé, soki na tongo lo ba sala ki o piège. Et loko wana ba ela ki o ba sala ki o piège. Appel wana ba benga ki o ezala ki piège. Cadeau wana ba ela ki o ezala ki piège. Et ça nango problème était. Mais problème o ezana tongo lelo bien-aimé dans les fongola maye. Mbongo yo tindela ki bango na motema malamu. Mais bango ba commission lokola piège. Bien-aimé, fongola mai, loba nyonso tu. O eza lokola piège liboso nanga. Nazo fongola mai bazinda. Bien-aimé, fongola mai. Mayala ngombi, que Dieu te bénisse na partage na yo ma chérie. Nzambe apambola yo na batu nyonso ba koti na sima na yo. Ko yo partager le bango message yo. Tika ete le même manière batu wana ba ko pambola ma. Yo po pambola na kombo na Yesu. Bien-aimé, fongola mai bazinda na kombo na Yesu Masia. Fongola mai loba fimbu ezui ezala mama nanga na yebite, ezala papa nanga na yebite, ezala yaya nanga, ezala noko nanga, ezala mwana auti na libumu nanga. Oyo nyonso tu Yesu azosala likambo ya cachette na sima mukongo nanga pona ko nuire bombo inangai, pona ko nuire bombo inanga nazotinda
moto pe nazo fongola mai efongwama. Oh lobo shandara baba bana Israeli bakatisa ki pepele beneme nzamba zela ki fena tina suka tangu penda basili ko katisa mama elingolu e mai efongwami ba adversaire bazindi combien de ba adversaire yo zana bango ba misusu yo yebi ba misusu po yebi te oh ba misusu ba ina o kaka boy pour rien o sali lokote oh boyeba ni pété oh ofinga ye pété bien aimé fongolela ye kaka mai jol mama yalos ya moteme sepeli fongolela bango mai bazinda fongolela bango mai bien aimé bazinda fongolela bango mai bien aimé bazinda fongolela bango mai mayala ngombi loba bazinda fimbo ezui mama elingolu ezui loba na otala te ezale uti na gauche na famille ya papa e ute na famille ya mama blocage nyonso ba ocha liboso nanga liboso bana nanga na ba projet nanga bana posa na avancer te beneme boyebi nini eloko oyo boyebi nini eloko oyo Pharaon asalaki yango atiki bana Israël abiba kende asali bango piège e bene mesalo kwa singa na ba famille na biso besika to uja na babantu ba bisusu bacha biso singa bacha singa bene mozo lia na mulaya singa na bango yo liaka na mulaya singa na bango yo travaillaka na mulaya singa na bango continue yo bene me dépendaka na mulaya singa na bango soki ba monika okomi ko dépasser mulaya singa na bango ozalo kwa mwata ba moko bakanga na singa la kingo soki ba mono komika ko epanui mo muke ale bango bakomo benda singa bakomo zongisa singa obandaki na 1000 okiti bu ozoyeba te obimisaki 3000 ozoyeba te ke wapi okobimisa 5000 ozoyeba te na sombi nini na sali eloko te ndeni mbongo ezokende boye bien aimé seki ozalaka no na mulaya singa yo yebaka te mais lelo bien aimé tozofungola mai bango basalaki piège batie singa batienga lokola taba liboso mengala taba na sina traverser o etikali na kati ya mai wana eza nde singa donc mai singa ekoki ko résister na mupepe ya mai te alléluia ekoki ko résister te bene mela ndanga bien mai ekoki ko résister te na mulo ya singa yo tabosi okatisaki okomaki no na ngambo mais o etikali na eza singa muto asiki simbi singa aza na ngambo ya mokili mususu azobenda oh que Dieu te bénisse mon petit frère propre oh te dit Putu katamba bien-aimé benda singa na bango yo banda ko kende tango yo ozokima na mbangu ozokima mbangu dese na ngamba mokili mususu singetikali na kata mai muta simbi singa za na mokili mususu yo soko kimi pena mbangu asolo mai ye ko secourir yo bakoko benda bango bako zinda bien-aimé kende ko fongola mai lo bana fongoli mai na ke ko fongola mai na komola Yesu na ke ko fongola mai na komola Yesu beneme bando fongola mai lo bana fongoli mai na komona Yesu bao nyonso tu bazo telema na nzela nanga bao nyonso bazo luka sheke nanga bao nyonso bazo luka ngana lela bache mitambo na nzela nanga yi oh bazo sala ba réunion na komona ngai bazo bebi sa réputation na ngai Yesu mai na fongoli mai na komona Yesu masia bakwea bakufa bazinda bapola bakwea bakufa bazinda noye na kombo na Yesu masia na fongoli mai benemekene ko fongola mai lolenge na no fongola te na tongwa lelo yoka lokito sika bazali loba na fongoli mai na bomo ya bana nanga bao batelema na fongoli mai na bomo ya mobali nanga bao batelema ezana na belle famille nanga na zo fongola mai ezui fimbo ezui ezokipete na fongoli mai koloba noye ba mela mai ba vimba libumu ya mai wa vimba libumu na kombo na Yesu beneme belela nzambe loba kolo na lo Moïse beta kinsete mengana beleli na kombo na Yesu nzete na nga yango de kombo na Yesu nazo kabola maya de ngana zoleka na tongwa lelo nazo kabola maya de ngana zoleka na kombo lelo oyo nyonso tu nkolo azo traîner na kombo na ngana poche oyo nyonso nkolo azo traîner
na photo nanga na telefone na ye oyo nyonso nkolo azotraîner na yebite na suki nanga ya mutu azotraîner na kaleson nanga suki pa yibaki azotraîner soki na nini nzambe na yebite mais loko moko na yebi nga na fongoli mai bene me fongola mai bakoya bakufa fongola mai bakoya bakufa na kombo na Yesu Masia bene me fongola mai nazo fongola mai na tongwa lelo na ministère nanga bao nyonso bazo telemela ministère nanga baza na posa ete ana kalamba ya épanoui ete bana posa ke mema efongwa mate bao riba saka ya mama ba voyer du diable nyonso tu okolo oyo nzamba tinda na mema Yesu nazo tindela bango moto pe nazo fongolela bango mai kolo na tongwa lelo ba noyer na tongwa lelo ba comprendre ke naza na nzambe anguya na tongwa lelo ba comprendre ke nga joli mana sale la kanzambe abokeseni na tongwa lelo ba comprendre ke ngama yala ngombi na telema na piko na tongwa lelo ba comprendre ke nga Gisèle Ntengo la grande na kababo moye pa ya nzambe na tongwa lelo ba comprendre ke nga Yolande nunama na sambe la kanzambe ya mema oh robo sandara bashe bene me banda ko fungola mai fongola mai bazinda oh na ana posa mutu mwa fongola mai bene me fongola mai bazinda bako résister te mama Charlie Malula bako résister te fongola mai na kombo na Yesu fongola mai na kombo na Yesu Mandalina fongola mai na kombo na Yesu Santos fongola mai na kombo na Yesu Masia bakwea bazinda na kombo na Yesu Masia na libala na ngaba kofuka te o robo saka ya mama soki bazala kati ya libota na ngaba bala ekufa me ya ngai ana kalambai o kino suki ya pembe na kombo na Yesu Masia bakolonga te condamnation libote palange ko sala te na kombo na Yesu Masia le même manière bien aimé ozo refuser les mêmes manières ezo kima musika na yo mokilio yo nzamba sala ke ngona liloba bien aimé kaka maloba na yo kozana funkle oyo koki kofongolela yo porte ndeko kutumi robo saka ya mama kaka maloba na yo jol mama yalos ndeka la clé koki kofungolela porte mayala ngombi ya kaka maloba na yo ndeko kofungolela yo porte moko songolo pakala mama Gisèle Ntengo la grande ozali na clé na maloba na yo o nzambe asaki mokilio yo na maloba alobi ete mai ezala aloba ete mai butu ekabwana na moi maloba eza na clé munene bien aimé mama Charlie Malula Claudie maloba eza clé munene oyo koki kokangela yo ope koki kofungolela yo bandwata misala mabe badiembelaka na maloba okofinga mwana okufa bembe na yo omona lobi mwana pe azwi akeseli accident okoki kobimise loko moko boye na sisiki monekene okomprendre te mais diable ya lati yango pour comprendre que maloba eza na puissance mususu Roberto maloba eza na puissance mususu bien aimé bombo ina yo simbami na maloba tango monde a ténèbre balobi Yolande nunama balobi ke yoko bala te balobi ete yoko avancer te yoko zongisela bango nini okoloba ete Bible yebisinga ye de Bible yebisinga ye na ndako papa bikomba bakozala te na ndako papa bikomba bakozala te Bible yebisinga ce n'est pas bon l'homme soit seul ce n'est pas bon l'homme soit seul oh raba saka ya mama ndenge nzamba kelanga mwasi seke quelque part alalisa ki mobali moko pongi abimisinga na kati ya mopanzi ya mobali wana oh je suis sûr un jour ata lelo tenga jolma mayalo si ata lobite na yebi ete eza na quelque part mutu moko balalisa ki pongi o babimisenga na mopanzi na ye donc azana nzela nga na vandi na sanctification azana nzela nga na zozela ye na sanctification na yebi ke un jour akopoussa na pembeni na nga mayala ngombi akopoussa na pembeni na ngai po ete Bible yebisinga nzamba zoloba na makomine ce n'est pas bon l'homme soit seul donc l'homme wana yanga aza musika ngai pe naza musika mais na yebi ke un jour naza na kondima Bible lobi soki tozali na kondima toza capable ya ko repousser même bangomba lokola nga na vandi na kati ya maloba ngai mayala ngombi ngai Charlie Malula na yebi ke un jour le panier circule encore maman Charlie Malula le panier circule encore ma chérie le panier circule encore Nathalie
Likoli. L'épargné circule encore Mandalina. L'épargné circule encore Joel Mamayalos. Oh, Ndeko Prida MB. L'épargné circule encore. Un jour, et kokoma pe sikanangai, et kokoma pe sikananga na kopambola nzambe, et kokoma pe sikanangai na kokumisa nzambe, et kokoma pe tourna ngai, nazo bete la baninga maboko, nazo lata ba uniforme na oya baninga, nazo bina, nazo sala ba don na oya baninga, nazo soutenir baninga nga jolma. Oh, robo sakaya mama, manaebi que un jour le Seigneur va se souvenir de moi, pour être malamu bien aimé et pour la kate, malamu pas ya zambe etika la kamalamu bien aimé, pour être mukolo Yesu masi akoya ako juger biso selon malamu to salaki na vie, ako juger biso pe selon mabe o to salaki na vie. Yango je préfère que na sala malamu. Oh robo shandara baba. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Répentez-vous. Répentez-nous, bien-aimé. J'aime beaucoup dire nous, parce que moi aussi je suis dedans. Oh, Nazaloko la chio mokoboye. Chio bien-aimé avec osé maï. Et na maï pour être érosé ma fleur. Et c'est ngeli chio yango moko ezala déjà mouillé. Yango mingi na mate ya soki nazo te ya nzamba salinga ngolu. Nalinga koloba mingi to. Nalinga ko chate bo. Tant nazo chabo ezalo ko ali lobo ezaka pona bino nga naza parfait. Non, nga naza parfait. Biso nyoso tozo kima comme a dit apôtre Paul. Apôtre Paul abi nazo kima. Mbango nazo kima pona ko gagner un prix. Nazo kima mbango te ponga accompagner jolima koma na accompagner bayala ngombi akoma na accompagner kutumi akoma na comparer mama Yolande Lunama koma ngai moko ana kalamba inatika la sima. Non, bien aimé dans le Seigneur, tozo kima na bino ensemble. Moi aussi j'ai besoin d'un prix, comme toi aussi tu as besoin d'un prix. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, to bondeli to tiki maloba nzambe to partager na tongwa lelo na maboko nzambe ngana bunga kolo atombwama to bondeli kolo na linginga ina kumisa yo motema nanga mobimba yo zali nzambe kolo na linginga ina kumisa yo motema nanga mobimba yo zali nzambe. Oh kolo na linginga ina kumisa yo motema nanga mobimba yo zali nzambe. Kumbama kumbama yo zali nzambe. Kumbama na tongwa lelo kolo kumbama elonga kumbama yo zali nzambe. Kumbama na tongwa lelo masia kumbama yo zali nzambe. Oh kolo na linginga ina kumisa yo motema nanga mobimba yo zali nzambe. Kolo na linginga ina kumisa yo motema nanga mobimba yo zali nzambe. Motema nanga mobimba bien-aimé azanzambe na yo azanzambe nanga. Thème na biso aleleza dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste. Oya banayi ko ganga na kati ya désert. Répentez-nous car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé dans le Seigneur. Prédication à Liboso. Il y a Jean. Place Jean Vanda qui penda. Je pense que Jean penda banayi ko bouger tes aki kaka répentez-vous. Abane ko yebisa kaka batu nyonso to bane ko poussa na pembe na ye bane ko ya ko zwa batte me pa na ye abane ko yesa mon kaka répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Yango des messages ya clé. Yango des messages ma sœur on puisse to ko kanga na mutema atoke na gauche atoke na droite bien-aimé zonga kana Jésus-Christ revient bientôt. Pour être mokilio eza na mukolo nango toza ba pèlerin. Toza ba pèlerin bien-aimé to yaka mission to ko kleka.
toyaka mission bien aimé tokoleka soki yo saleli ba opportunité on nzambe atia kati na yo te un jour l'Éternel va te demander. L'Éternel va te demander oyo nyonso tu na tiaki kati na yo mission na tindaki yo pourquoi tu l'as pas fait okoyebisa nzambe nini na pengwaki po joli matonga kinga na pengwaki po mama Jeshani malula tala kinga mabe na pengwaki po mayala ngombi alobai nanga longwa kuna na longwa ki église po mama ana pesa inga mbotete. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Yesu Masia azako ya bien-aimé dans le Seigneur. Et sengeli na biso to sala na titidi ya bana ya nzambe. Et sengeli na biso to lakise ya solo vraiment biso to lingi nzambe. Et sengeli na biso bien-aimé dans le Seigneur. To lakise ya solo to kufa na Yesu to sekwa na Yesu. Na bolingo na biso, na evangeli na biso, na façon de faire na biso. Et sengeli to lakisa penda ya solo to kufa na nzambe. Yesu Masia azako ya. Prédication à Jean-Baptiste. Prédication na ye asekusaki batu te asalaki soki ba miracle o to so mona lelo apache batu na se bazoni ata mama mobimba nzoto libanda pasteur ango po asala mutu délivrance esengeli asangana na mutu nzoto po asala délivrance ba délivrance lelo ye na sorte belé. Ba délivrance lelo tozo mona pas mal de choses et yena mwana zana kindoki bazi mwana muke bazo balola ya comme lokola silikoti na ebite silikoti na délivrance na ebite zanini délivrance eza makambo ya molimo eza makambo ya molimo soki lelo par exemple balobi mutoyo azana kindoki balingi ba délivrer ye bien-aimé dans le Seigneur est-ce que mutu wana bakobimise musuni ya muke po mutu azana ndoka lie misuni ya ndenge na ndenge. Doso balobi pena ke misuni wana babimisaka batu na prière o bango basalaka soit disant que bazo délivrer mutu bénéficier mutu pena bimisa misuni ba bassin parce que mbula o ya zua kindoki ngana yo to yebite bon siko to komi na délivrance bolingi bobimisi musuni moko ya mwa muke boche na sani bolobi ta mutu azaki na kindoki musuni o aliaki yango mais ça mensonge bien aimé. Parce que na mbula o mutu wana sali do se ka le misuni ya ndenge na ndenge. Do soki vraiment ça ke misuni mutu ebimaka to komona ba bassin ya misuni ba na mbulo ya banda ko lia batuti lelo pe ekobima epola mutu akokoka ko supporter place mutu wana ko bimisa biloko ye alia na sorcellerie azate. Sorcellerie eza makambo molimo bien-aimé. Eza makambo molimo loko ekotaka na kati ya mutu échanger état d'âme ya mutu. Bien-aimé dans le Seigneur, diable a commis qu'on travaillait tellement, na nenge moko ya ko sakanate bien-aimé dans le Seigneur. Liboso, tant que ça qui bana mike, je me rappelle, pour yeba que maman wana, maman bakingande za na misala mabe, au mon comportement mabe. Au mon maman za na comportement mabe, za na makamuka bizarre et tout. Mais aujourd'hui, qui n'doke changer façon, bandoki ba commis gentil. Gentil ya kosakana te bien-aimé pour remarquer que place wana misala mabezali soki nzamba fongoli o misute bien-aimé moyen au mona misala ya mutu wana ezate parce que peut-être na au secours quand tu cries au secours na likambu moko boye komeli yo mutu wana ya mikindoki wana ye mutayaka mutu aliboso siko soki lelo nzamba révélé au jol make mutu kingandi boye mutu asala koma be mayala ngombi mutu kingandi boye mutu asala koma be. Prida la nature mutu kingandi mutu asala koma be otali na bomoto yona mutu wana nde bozalaka bien otali ketango na lela ko secours première personne ayaka ye wana atakutu mwana mama na nga yete mwana papa na nga yete mais ye ayaka na secours et bozala vraiment difficile bien aimé pour capter que mutu wana za misala mabe et kozala difficile kindoki lelo changer position bien aimé yango bible zo yebisa biso prier. Priez sans cesse, tu sais pas. Priez, zala vraiment ekenge bien-aimé, temps est mauvais. Temps est mauvais, makambo changer tellement makas. Ce que vous avez mis sur moli moté, vous avez mato ya moli moté, moi yo kate. Et ça na mutu mususu bien-aimé, ko la la peine à pongo loti penza ye. Na lali na pongi na moni penate oyo finanga na kingo za mama Gisèle Ntengo mais soko za mutu a prière ti pongi wane katana nzamba ko yo kiso voix wana okomona ke za mama Gisèle te diable a komi coopérer azak na capacité ya kotinda même ba songe bien aimé ya ko changer même ba songe à mutu il a capacité là
Il a capacité là. Balati longa mutu. Baye ba bimeli yo. Mais soki oza mutu ma bondeli. Na kati ya prière, na kati ya pongi. Nzamba ko sala yo grâce. Obele la kombo na ye po masque wane kweya. Okomona mutu ko yane longi. Ya mutu moko yo yebi mo yo ki voya ya mutu mususu. Okomona mutu moko ayene longi ya mutu moko yo yebika po yo kanga mutu wana ocha ye kate ye mutu aza pembe na yo mutu azo boma yo ye mutu aza pembe na yo mutu azo loka yo mais azo kende kolata bilongi ya batu mususu mais soki oza mutu ya mabondeli nzamba kufongolo miso ya munene ya miso ya molimo pardon okomona ke elongi ona moni ya fifi mais nzoto eza ya mado okoti mbamo na confusion okomprendre ke te eza mado te parce que nzoto mutoto na ye biango nzoto na ye biango. Bien aimé dans le Seigneur, makamwa molimo eza tellement terrible qu'on comprendre te. Yango Bible so recommandé biso ka to bondela. To bondela bien aimé to bongola mitema. To bondela to banga nzambe to tambola na ko banga nzambe soki to bondeli to tamboli na ko banga nzambe nzamba ko bando ko sala biso ngolu esika o mabulu ezali nzamba bando sala biso grâce mayala ngombi nzamba bando sala biso grâce jol mama yalo si to fongola misu to comprendre nzamba bando sala biso toujours grâce yo mutu mo ebiki osambela ka nzambe mo lota ka te c'est dangereux. Bible lobi nzamba bando ko solola biso na ba profond sommeil. Bien aimé, soki yonza oyebi ko lota kate. Bien aimé dans le Seigneur, appelle-moi na kuzu après prière, je vais prier pour toi. Mutu oya lala ka lota kate. Bien aimé, basi ba yiba yo songe moi, oza lo kwa mutu ko ezangi frère. Parce que nzamba eba ko mettre biso ba garde na ndoto. Vraie prophétie bien aimé, peut-être eza vision on nzamba ola kisao. So kotali na tango kala beneme ezalaki penda rare po nzamba bimela mutu na voix audible ezalaki rare nzamba te bele akala tanga bible de romona ke nzamba bando yela bango na ba songe nzamba bando bimela bango na ba songe abimi alaxé forme boye expliquer makamkene ko yebisa mutu boye ba prophète bele na bible nzamba bando solo na bango na songe nzamba bando solo na bango na songe yango moni ndoto bien aimé faut pas ko blaga kana ndoto mutu na vie faut monaka soki ozo mona te eza danger pour na bomo na yo eza danger eza na batu musu na vie akola muka boye alamuki na mona ki luku mu na moni neti ba yibi yango déjà parce que ba la poso za na vision te bana posa bien aimé oza na vision te so oza na vision o comprendre nzamba la kisa o tela boye likambu boye ko salela ngo boye o ko comprendre ndenge nini ya ko tambola o kwela mitambo na bango te yango moni diable ayaka tangu nyoso na bomo na biso ayiba ka loko wana so basi ba yibi o loko wana benemo comme loko amutuka o ezangi frein o ko tambola na ba accident au kotambola na accident je suis les voix qui crient dans les déserts bien-aimé naza mungongo ezobele na kati ya désert naza mungongo ezobele na kati ya désert ezolakisa bana na nzambe nzela tozolakisa na nzela bien-aimé soki omoni ke olotaka te appelle-moi mwana na ngai ya mibale na ke voyage tovandi na ye na pe to témoignage po ememo pena na dimension na kei voyage to kuteni na mwana to solo isinga maman moi je comprends pas batu ba lekara au moins na hôtel na YouTube muto oloba ki aloti nzamba la kisi mais là où on est là où personne au vanda et ça na batu belé ba olola muka ba olota mais moi je comprends pas na olota te na otale kalera azoloba abi maman mais nga na zolota te na zo comprendre te ba ninga no to vanda na bango soto la muki na tongo moi nga na loti boy mais nga jamais na lota. Tant assis sur le banane, mais ce que zolo date est danger. Naïf na bi ce que zolo date mon fils, c'est dangereux. Il faut na prier pour na yo fo bandolota. Naïf c'est tout ça quand on a 4 jours, ngana yo to sala, ngana ozonga na France, yo zo tikala na yo. Mais soki ngana pesi mu Congo na ngai, yeba ke yo
obanda kolota pe na yebise ko na obi ozo voyage no ozo fungoma te ozo kenete parce que c'est ko zela na tchaki date ya ko rendre yo visite na tchaki date ya ko rendre yo visite et c'est que un mois et quart na yebise na bi zela ngana ya ozo bénédiction mama ta na ozonga nzela no efungama bana biso ka nde bayokaka te pressé ameki voyage combien fois 2 fois 3 fois esimba te na bengi la téléphone na yebisi yaya zela ngai soki nga na ye ta nga na opesa mukongo yo ozokende nga na ozonga France yo mpo ozokende nzela na ozokende andime nga te ati mutu makasi ezosimba te ntango jour nga na komaka na mboka oyo azali to vlali ne chambre moko na buta zo isanga mama na lota ka te baninga nyoso ba lota na yebisi je vais prier pour toi na tiemba moko na jeune na 3 jours on a tozali na ye na yebisi loko jeune na nte tu vas commencer à minuit à 12h au kiti na obondela chaque jour pour na ye na obondela chaque jour pour na ye na butu wana to bondeli 4e jour na ye koki na kangi bisaka nga ayo tikanga na aéroport na zongi ya zongi nazongi lundi, nazongi samedi, dimanche, lundi à Benginga. Oh maman, nandimi peneke yo sambela nzambe ngabi oh. Donc dès to vanda na yo wana nde na bota yo nde na kolisaka yo wana. Donc yo ndima no teke mama biso koma sa mabite mama na ndima te. Lelo nde pena na ndimi peneke yo za nzambe bike na loti ngabi. OK, oloti ni. Ote mama ta na loti bona c'est bon. Doto wana oloti ezake o nzela no eza polele okoleka boye eloko moko ya mabeko komela ote nzamba lobino boko solo aloti lundi mercredi à voyager. Mercredi na tongo na lala ki na kangi téléphone na ofunga muta osepela mama na komi bona boy na yebise na bi na vie il faut omona ka bien aimé soko za muto lota ka te bien aimé na on ezaka témoignage po to tombola ka kombo nzambe na vie bien aimé il faut ozala mutu boko mona ka oza miso kufungwama bondela nzambe afongolo miso il faut mona ka soko tali ba prophète belenza babande ko tindela batu ba message nzaba banda ko monta bango mingi na bandoto ezalaki rare pour mutu ayoka voix nzambe po bible bando ko résister te na voix nzambe bande ko résister te Miriam na Aaron bateki tembe bayoka voix nzambe ba supportant ngote bana Israël ba vandeli Moïse likita balobi kaka ye mutu mataka ye la rabiso ba message. Mais mon colon Zamba na présence na bango ba bondela Moïse ba pardon kende yomoko mata yomoko il faut to mona ka ben mettre to kena makomi toza na Jean thème na biso da je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Marc 1 à 4. Marc 1 verset 1 à 4. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparait ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers, Jean parut, baptisons dans les déserts et prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Bien-aimé, Jean-Baptiste Bibelobi abandaki côté ya repentance. Jean-Baptiste bien-aimé abandaki côté la kisabatu lo lengeni ni muto ko bongisa na nzambe. Jean-Baptiste ayaki na mokili opona ko préparer nzela ya Yesu Masiya aya. Lelo ba Jean-Baptiste lelo za ba biso oyo bato tozo préparer nzela ya nzambe. Na ngambo diable pe bazana ba Jean-Baptiste na bango oyo bazo préparer nzela pona moyini. Lelo ba Jean-Baptiste tozo banano na Jean-Baptiste na biso tozo banano na ba Jean-Baptiste ya l'autre côté. Ba Jean-Baptiste à l'autre côté ça ba prophète. Ba prophète de Baal, ba prophète oyo bien aimé bazo mema prophétie ya lokuta ba oyo bazo ya na désolation na tempelo ya nzambe.
ba prophète bien aimé oyo baza ko prophétiser na molimo na nzambe te. Bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, tikangana yebisa yo ya bibi na tongwa lelo. Soki oza mutu oyo lingaka prophétie. Soki oza mutu oyo kangama odiembela na prophétie. Eza pasi mingi bien aimé. Pote yo vandisa le vrai nzambe na kati na yo. L'Éternel parle mayala ngombi. L'Éternel parle joli mama yalos. Nzamba koki ko passer na nzela na yo moko yolande lunama. Ma chérie, Shibida Bibiche, Dieu peut te parler toi-même. Mais à koki pe ko le kananzela ya prophète, mais Bible zo yebisa biso na domaine ya prophétie, il faut examiner. Examiner bien aimé parce que nanzela na ba faux prophète tikana yebisa yo baza ba Jean-Baptiste oyo ya ngambu ya diable oyo baza ko préparer nzela ya Satana po ete akende na lifelo na bana na nzambe. Combien de bana na nzambe bavandi na sena makolo na ba faux prophète? Combien de bana na nzambe ba lingi parole de Dieu te maloba na nzambe bien aimé za na ba prophétie ebele. Eza na ba prophétie ebele pona biso oyo soki to zima loba oyo to tiango na kati ya mitema to grave yango na kati ya mitema na biso bien aimé to ko bikisama to ko comprendre nzela ni nesengeli to tambola to ko comprendre bien aimé dans le Seigneur. Tika nzambe sikaza na kati ya mutu moko na moko nzamba longolo bolingo ya prophétie. Prophétie eza mabete. Eza bien po orienter biso nzela ni tokende. Mais eza na babana na nzambe lelo balingi nzambe te me balingi prophétie. C'est pour cela ba faux prophète bakomi ko sakana na psychologie na biso. Akotala yo ye kaka likambo yo yebisi ye. Yango wana ye ako jouer nango. Baza tellement mayele bana molili. Makabuka yo yene un prophète ayake pa ya mutu. Ayake pa ya mutu yende amemeli au message. Aye koye biso regarde le Seigneur a dit ça. Tango pesi kaka bonjour papa yemba la moka bandi koye biso penser à molimo mosantu. Mais soki omoni un prophète oye abandi ko tunu no ezaki ndenge nini yo lobi yo moko na malobozo loba bien mais yeba ko zo pesi réponse yo moko na malobozo loba bien mozo ya kisa nini o ya ko koye bisayo. Tout le monde a un prophète, le roi prophète José Yanda. Aloba sakola prophète José Yanda. Aloba oko kende na poto na yena no poto te. Maladi a pesoza na mweko sila. Maladi na ngana no silite. Oko kende na poto ko bala mosala nzambe. Oko sala nzambe makasi. Naza na poto na ana kati ya ndako papa Kalambai na bala mosala nzambe nazo sala pe nzambe lelo. Ekokisama. Un prophète ba yeba ka bien aimé. Baye bagaye na prophétie na yeso ke kokisi e kokisami mais les autres choses étonnées biso bana na nzambe to komi kolanda ba faux prophète oyo bazo bongisela Satana nzela bene mentika na yebisa yo soko za na église oyo zo sambela mosali ya nzambe teki déjà molimo na ye na monde à ténèbres okokende na ye. Okokende na ye pote biloko ya zo pesa bino eza deja biloko ya kopola conscience na yebi ke mo papa na ngai isika na sambela katambola ka bien te na mona ka makambo kimia te na kati église mais continue ko vanda bien aimé Jésus-Christ revient bientôt. L'homme donne ce qu'on a. Mudu akopesa oyo ya zanango soki papa na yo wana kabi deja molimo na ye pa Satana beneme oyo ya bando pesa bino ekobanda kozala kaka ya kopola ekobanda kozala te po mema yo na lola parce que ye moko deja sa kabi akabi deja bomoi na ye pa ya Satana ebongo yo akopesa nini nazo te yo repentance bien aimé. Bolimbisi ya masumu yekola kakolela mawa nzambe likolo bomoi na yo bien aimé dans le Seigneur kotisa liloba nzambe kati na yo evanda na kati na yo ezala grave tambola lolenge nzambe alingi yo tambola bondela nzambe afongola yo misu bondela nzambe afongolo mato ya molimo bien aimé yoko mona tika ko courir derrière ma prophète tika ko courir derrière prophétie pour les gens na bana na nzamba ko la mukala tonga zu téléphone abengi mosela nzambe papa nzamba lobini liponanga oui c'est normal il faut kosa yo
Il faut qu'on s'aille bien aimé. Na mindele tika na ebiso ba yebi ke toza ba sali na nzambe baza ba charlatan. Tika na betelo li solo. Tokei na papa na pasteur na boutique moko ya munene ka na Champs-Élysées. Tokomi na boutique yango tokoti po muto responsable la boutique yango azaka ma bien na papa Kalambai. Ba solo la bien. Tant tokomi na boutique yola pasteur a solo lina ya solo lina ye so amoni pasteur alinga otungisa pasteur ba bongisa na pasteur biloko pasteur a edaka ye ba bongisa na avai na ngana kiti eza penda boutique mo ya kombo ya munene pela na nini na Paris titi di ba solo li ba ye na ba zali likolo kuna ba bongisi biloko na pasteur ba solo mamna bango ti ba kiti na se pasteur azo lendi se le ba kiti na se place ngana zaki afungoli biso livre moko ya munene azana ngwana kaye mo ya munene batutu ba yaka kosomba ba sapatu ba veste pa na ye ba signaka ala kisinga abi boye ala si pasteur abiso abi boye bi pasteur abi a sale kape awa abi atoyebi aza pasteur mo mboka na biso te aza ma pasteur mo bien te abi pasteur bena ya renommé tout abi a ye puta signature ne yango abi bongo boye ba signature te to bi te toye ba signature te kasi moi si ya président na bino moi si président na bino pa yaka kozo ya pe mobali na ye biloko pasteur abi ya solo o signature na ye. Après, si on a Tunis, pasteur Abi, tu me vois comment le Seigneur a dit quoi? Nzamba lobini ponanga. Kalamba ya tali, le Seigneur a dit rien. Comme je suis là, Nzamba il singe le côté ponayo. Abeti ma boko tata na mundele na vanda ici Kalamba ya dit le Seigneur a dit rien pour moi. Abi mais tout le monde le pasteur qui vient ici il a tout dit bon Nzamba lobini balaboko il commence à me dire le Seigneur a dit ça à des fois l'autre il a dit même c'est que je ne suis pas. Ngamona yebi ke makambo alobi eza oyo ngana zate. Alléluia. Mais ceux qui papa Kalamba azaki il est le koso ya mbongo to azaki le koso biloko ko kipe ko bana le prophétiser les malaboko. Ayebi si le Seigneur a rien dit, j'ai rien vu. Quand est au termine bo le Seigneur a bandolo belanga non, il m'a rien dit. Après si peut passer to zubiloko to akozo après si peut passer kayi wana passer a signé. Bati kala camarade ti lelo. Ayebi si passer abi il y a beaucoup de charlatans, de pasteurs charlatans dans votre pays. Ah ben oui, maman présidente n'a bien yaka awa to solo la bien. Abete la nga masolo ya ba sala nzambe ba abi il y a beaucoup de charlatans dans votre pays. Bien aimé, il y a beaucoup de charlatans, le temps est mauvais. Tout tika ko courir derrière ma prophétie. Yo moko za prophète ya bomo ina yo ma sœur. Yo moko za prophète nzambe soka sali ngolo kutani na mosali ya nzambe ya bien. C'est pour cela ngana diembela na ngana papa na nga José Yanda. Na comprenant na nga prophète na nga José Yanda za ya solo. Pour soki na nzela na yete na zalelo liboso na yote bien aimé na zo te ya yo. Nazalaki ya kokufa, nazalaki ya kopola, nazo tambola la sina poli. Grâce à cette papa là. Oya salinga lelo na nzela ya nzambe neke na te ya na kokisa mokano wa nzambe na bomo nanga. Nzambe na pembeni no bene na kotielo kaka mutu moko. Mais diable pe na pembeni no bene yeba ki aza capable ya kotiela yo mutu moko pote yo bunga. A kotielo mutu moko bene me pote yo bunga. À chaque fois place aux alliés, ozo sentir que ce n'est pas ma place. Ici, nazo sentir à l'aise te. Maloba o ezo kolisanga te. Pourquoi mon église, l'église na biso, eza ko fongwa mate. Église na biso tozala kaka 7. So tomati 10 to kiti 4. Tomati 10 to kiti 8. Tomati 15 to kiti 13. Mais non, bien aimé dans le Seigneur. Bible lobi aller partout dans le monde. Tokende ko évangéliser, to komisa batu nyonso ba disciple na ye. Tant ozo mon église ezo ko croître te. Et sengeli obimo kende ko s'évangéliser ou soso la place ni nazali. Place ni na vandi eloko ni nazo sala aw. Depuis na yana kati ya lingomba aw na sali combien de temps? Pourquoi vie spirituelle n'angeza ko avancer te? Pourquoi vie spirituelle n'angeza ko épanouir te? Jésus-Christ revient bientôt. Akokuta ngaka bébé spirituel. Nako samba ni n'est pas nzambe. Repentons-nous bien-aimés. Église au bazote à Jésus-Christ revient bientôt. Yango wana nesikeli mutu avanda. Église au bazote la kisa mutu que ce que tu as fait là ce n'est pas bon. Yango wana nde mutu sengeli ya sala. Église au pasteur nazo bendo matoi.
Pasteur Noazo Bendo Mato, il faut qu'il y a mon ato lati bien te. Akolandelo ti na téléphone, a ben yo sait que tu as mis là, je ne suis pas d'accord, enlève cette photo. C'est ça l'église, Okoko Kota. Pasteur non soka monio na mabe avandi so na kiti abina sepelité. Regarde ça, ça ce n'est pas bon. C'est les manières quand même. Oh azo betelo fimbu. Azo la kise ya solo ki alingi yo. Mais na église oyo vandi, o sala malamu, o sala mabe, muta koyebiso lo kwa zate. Bando ya kika repentance, dîme, offrande pardon, offrande dîme okozwa, nzamba ko pambola, okokende avion, okobala. Comment? Oko pesa ngai ba prophétie na kobala mobali azana nute. Oko pesa nga prophétie na kobota na bali na nute. Oko pesa nga prophétie na kosomba avion na zana musala te, na zana business te, na kosomba avion ngo ndenge nini. La kisanga nde basala ka CV. Pasteur oiseau la kiso ke chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Nzambe azana limite na ye biso pe batu tozana espace na biso. Nzamba kotika lola ta kitia sala nga CVT. Ngambo ko na kosala CV na zui courage ya kozwa CV na nga ya okende kokotisa ngo na ba agence après tant na kotisi kombo na nga na agence na ye na beti mabolongo na leli faveur Nzambe. Na kombo ya agence wana pe na kombo na nga isika na kotisa ki CV po te Nzamba sala ngangolu. Bien mais laisse-moi te dire, je vais te choquer un peu. To yaka po na epa ya Nzambe po na bénédiction te. To landaka Yesu Masia po na bomo ya seko. Liboso bate ya ki biso mabe venez voir. Ebele ya batu ba komi fatigué à cause de venez voir. Aye amoni eloko te de kwa komi fatigué. Il faut la courageuse. Okozwana oyo Nzamba tiayo na kati ya bomo ina oli pambo lini to likabo Nzamba tia bato mususu likabo commerce atia bato mususu likabo okanga suki atia bato mususu likabo ya suki ya nini je sais pas atia mutu na moto likabo na kati na ye kaka na nzela ya likabo wana beneme nde Nzamba ko pambola yo me yo vandi ozo zela lipamboli na kati ya ndako. Ozo bouger te, ozo zela li pamboli na kati ya ndako. Même Bible lobi mutu asala kati sengeli alia te. Mutu akolia na mutoki na ye bien aimé dans le Seigneur. Totika ba illusion wana de bien aimé. Repentons-nous, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Tout changer façon na biso ya kosala. Tout changer façon na biso ya komone la makam. Même Jésus-Christ yé moko Nzambe. Tangwa yaki na sena moi bien-aimé. Asalaki na prédication moko. Pe prédication ya liboso. Oyo yate yaki repentez-vous. Repentez-vous bien-aimé. Tout bongo la mité ma façon de faire. Façon de faire. Façon ya komone la makam. Lelo mutema mabe, bien aimé, koli mayala ngombi na kati ya bomo ina biso pourquoi? Parce que tolingi ko sala te, tolingi ko s'épanouir te, muninga zo bouger. Muninga zo bouger. Yo peut bouger. Mutu na mutazana nzela pe na façon na ya ko bouger bien aimé. Bozui ya batu mususu bien aimé, komo beti ya baninga mususu mabaku, mutema mabe koli. Soki yo po bandi ko bouger, okomona ke équilibre ko kokana e ko koma na yango. Mage bozui ko zala nenge mokote bien aimé, mais okomona ke ozo lala, ozo lamuka, ozo zote ya mukie, ya ko zala nango ya mukie, ya ko lesa bana na o ya mukie. Ya ko zala na kimia pote motema mabe ezala e kola te na kati ya bomo ya mutu. Bible zo mema biso na repentance. Quel a été la première message de Jésus? Dans Marc 1,15, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Bien aimé, repentez-vous. Repentez-vous, ça kobongwama. Kobongwama, na bongo la façon na ya komone la makambo. Na bongo la façon na ya ko comprendre. Na bongo la façon na ya ko sale la makambo. Na bongo la nyonso ya mabe kati na ngana tia ya malamu. Yangonde nzamba zozela biso. Yangonde préparation oyo bien-aimé et komema biso liboso nzambe. Préparation komema biso liboso na nzambe yango wana. Même pour na Jean-Baptiste, même pour na nzambe na biso Yesu Masia. Bien-aimé bateya ki kaka liloba moko.
Aujourd'hui, biso tolingi kaka okopambolama, okobala, okobota, bien aimé, okoki kobota, oyambi Yesu te. Okoki kobala, oyambi Yesu te. Mais soki Yesu aye lelo. Soki Yesu aye lelo. Okoki pe kozala na mbongo ngo ebele. Moyambi Yesu te. Bible lobi mutu akomona nzambe soki kaka yambi Yesu. Yesu ndaza nzela pe clé na biso ya lola. Tokoki kobota, tokoki kozala na mbongo ndenge nini bien aimé. Mais soki tokotisi Yesu Masia na kati ya bomoi na biso te, ezala pasi. Ezala pasi po na bomoi na biso. Ekozala pasi bien aimé, toke na Luc. Toke na Luc 3, Luc 3, 8. S'il vous plaît. Ekozala pasi bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui te bongoli façon na biso ya komoni la makambute, ceux qui te bongoli façon na biso ya ko réagir te, ceux qui te bongoli façon na biso ya ko luka nzambe te. Toyaka na église était bien aimé poto bala, toyaka na église était bien aimé poto bota, toyaka na église était poto zwa mbongo. Toyaka na église poto préparer royaume de cieux. Mukolo wana na liamesa moko na papa. Mukolo wana bien aimé na bina nazala na ye oui bible lobi oh non c'est tika ba bala ba kubana ba mbongo eza matabis okoluka ko kutute yo croire kaka na Jésus Christ changer kaka façon na ya ko monela makambo changer kaka façon na ya ko loba ya ko salela makambo longola motema mabe ya mbindo o eza kati na o chabolingo kati no mema soutien na ba oyo bazangi kabola bilamba na ona ba o baza mitakala nde yo komona kembo na nzambe ngate mutu na lobi eza makomi tozotanga Luc 3 tozokende na Luc 3 verset 8. Alléluia. Luc 3 8 à 11. Ngaite mutu na lobi makomi mutu lobi bien aimé dans le Seigneur. Code de route na biso tolandaka biso nyonso poto netolam. Bible lobi na biso na verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous n'avons Abraham pour le Père. Tosuki na wana. Bible lobi to bota biloko ya malamu. Produisez donc des fruits dignes de repentance. Tobota biloko ya malamu kati na biso. Oyo tango monde mokili ezotala biso. Ezomona réellement pena ke tokufa na Yesu tosekwa na ye. Tosekwi na Yesu siko toza na salle d'attente bien aimé. Muto ya kufa na Yesu asekwa na Yesu aza lokola muto avandi na salle d'attente. Bien aimé tika na yebisa yo vandi na salle d'attente ya lola. Oza kozela lola efungwama po jusqu'à présent lola nano efungwama te. Muto azangi repentance kati na ya vandisi motema mabe. Laisse-moi te dire la vérité. Je vais pas te choquer mais nakoye biso vérité parce que je suis la voix qui crie dans le désert. Repentez-vous. Benebe za lokolo vandi na salle d'attente ya li felo. Yozo zela li felo kota na mabe nyonso to yo vandi nango na kati na yo. Poete yo kene na destinée na yo. Okende ko ziko okende ko tumba mana moto to vandi déjà na kati ya mokili oyo ba musicien ya mokili bango mo bayebi balobi venir moto ezopela mais tozo zika te toza déjà na kati ya moto na mbutu ndenge tozabwe bien aimé moto ezopela mais biso tozo zika te mais yebisanga moto wana bien aimé toyokaka ngo na sango tanga makomi na nzambe oko comprendre niveau ya moto wana bible lobi tumba moko kufa te. Ya moto ya mukie kaka mwa maye sopelinga mwa vapeur ya pamba ofongoli nzungu mona ka vapeur ya pamba soke beti okana nzoto pa poso nzoto vimbi mais moto wana bo biso tozo yoka na sango wana beneme na lingi te yo mona ngo bien-aimé dans le Seigneur na linga ka tenga imoko pe na yoka na mona ngo na linga ka kutu atakutu ko yoka tali solo na yango te yango moni chaque jour bien-aimé na lukaka ko laver bilamba na ngai po ete koma propre. Bible lobi na biso lobi et ne vous mettez pas à dire vous-même
Nous n'avons Abraham comme père. Bien aimé, oyokaka sonité à des fois koloba ete ngana za mwana na nzambe. Il faut koyoka honte na misala nyonso ya mabe o eza kati na biso. Pona telema liboso abatu na loba ke ngana za mwana na nzambe. Yo lati mabe bien aimé dans le Seigneur. Conscience nezo mona ko lati bilamba na yo. Liboso na Facebook ba WhatsApp. Oh, WhatsApp ekoki kozala kutu ke kaka ba amina nga mutu baza branché connecté nanga. Mais Facebook bien aimé, ezala ba Facebook mususu eza ouvert. Bamiya na bandoki bazo mona yo. Ozomi tungisa malelo na ba mari de nuit. Oganga koza mwana nzam. Liboso na Facebook, olati mabele no libanda. Liboso na Facebook, osali esprit, olati ozi chemise ofungoli mabele zo monana. Olati loko amuki otiki libumunyo so libanda. Olati makolonio so libanda. Mais ozo tele molobi ke je suis la fille d'Abraham. Soki mutu atali yo, ozo représenter Abraham de l'autre côté. Ozo représenter Abraham bien aimé na l'autre côté. Mwana na nzambe, mwana ya Abraham, il faut aïba ko produire fruit digne de repentance. Avant na bimananda kungambo ko na mitali ndenge na lati bien. Na mitali na sepeli na ndenge na lati na bimi. Est-ce que ndenge na lati botango na ko bima na kozala bien? Bien aimé, aujourd'hui tozo tungisa mana ba mari de nuit. Mari de nuit aza mobalo yaka ko tia mutu litoi mutu anzimite. Mari de nuit bien aimé akota kanesiko esepeli siye. Yo zotika nzoto no libanda, ozotika mabele libanda, otiki libumu libanda. Mari de nuit asepeli nango akoti. Mari de nuit kozala camarade na yo. Mari de nuit kozala noko na yo. Mari de nuit kozala yaya na yo, mari de ne koza mama leki na yo. Oh no soza na semence ya diable kati na ye. Akoko komi so ope mwasi na ye ya butu. Combien de gens bazo nyoko mana ba mari de nuit lelo. Okomona alala kalota kaka tata na ye. Alota kaka longa tata na ye. Aujourd'hui bien aimé na ba mari de nuit ya ba kufa. Olali ozolota noko na yo moko akufa bozo sala ne amour. Oui, diable alati longa noko na yo tellement niveau ya elateli na yo ezamabe ozo kumba mikumba yo moko na nzela. Tikana yebisa yo vérité bien aimé. To bongi se la teli na biso. Et tant que bana ya Abraham, bomba ma belle na yo. Soko za vraiment ya solo mwana Abraham, bomba libumu na yo. Soki ya solo za mwana Abraham, bomba makolo na yo. Bible lobi nzoto ya moto za tempelo ya Saint-Esprit. Nzoto na yo za pipambo li pona mobali o ya kobala yo bien aimé. Eza te pona mibali nyonso tu na nzela ba monango. Combien de bandoki baza na Facebook? Combien de bateaux misala mabe baza na Facebook? Okomona mutazati tellement mabe azi mama na verset abambi likolo a photo zamba zo sala ka ndenge toyo kalaki mabele nyonso libanda. Mena kuzu bien aimé na kati ya ndaku na yo ozolela ba mari de nuit. Combien de fois bakosa le prière ya ba mari de nuit? Combien de fois bako chasser ba démon kati na yo? Parce que yo moko mutozo invité bango na bomo na yo. Yo moko fungoleli bango porte bakota. Combien? Bakoma kosala amour bien aimé même na moi. Quand tu dors, le bureau sala ta sieste. O kimi pongi a butu. O lobina sala ta sieste na moi. Mais ozo monde ozo coucher na mutu na butu. Il y a beaucoup de portes. O mi bala butu bako kota bien aimé. Il y a beaucoup de portes. Na pointé kaka porte moko ya elate. Porte moko ya elate bien aimé. Il y a mon Bible, c'est une raison, moi c'est fait d'une manière décente. D'une manière décente. Pour Timoko et la télé. Ba verset est belé. Ba verset est belé. Mais misala mouké. Je suis la fille d'Abraham. Je suis le fils d'Abraham. Mais Babilembo et Abraham, bien aimé, la Bible peki sibiso. Et ne vous mettez pas dire vous-même. Bolo babino mon côté. Nous n'avons Abraham pour père. Kobulo bate pour que ba fui Abraham katina biso ezate. Bible kangisi biso munoko. Tolo babiso mo côté bateau bazotala ngande bakoyeba ya solo.
ana o tozalaka na ye oyo vraiment azalaka mutu ba gondo ye penda azalaka mutu penda ya ba cycliste azalaka penda mutu ba rando mais lelo a chanza nzela batu bazotala yo mutu bakoloba ya solo réellement et le Saint-Esprit a haut qui va les convaincre les gens réellement tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Yo mon côté que je suis le fils ou la fille d'Abraham. Car je vous déclare. Wana na verset, tozaka na verset 8. Produisez donc d'une fuite digne de repentance et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous n'avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Zambaza capable na nyonso bien-aimé. Tango yo vandi na kwa moko zo kosa batuke na za mwana na nzambe ba fruit ya mwana na nzambe zo mona na te mais yeba ke nzamba za capable ya ko ressusciter bana na ye ba véritable bana na nzambe ba véritable bana na nzambe bazali ba lobaka te ba véritable bana na nzambe bazali ba beta katolo te ba véritable bana na nzambe bazali orgueil okokuta ye na kati na ngote ba véritable bana na nzambe bazali ba vandi na kati ya vérité ba véritable bana na nzambe bien aimé bazali oyo soki atelemi bando bandaki Facebook ne soka fongola kango na 10e mois ti na 15e mois tanga yambi Yesu okokuta mabele libanda te okokuta mabumu libanda te okokuta makolo libanda te bien aimé si tu crois que yo ba photo cheka mo po bipe mibali ya moi yeba to bipaka pe mibali ya butu ozo bipe mibali ya butu yango mibali ya butu bazo ya envers yo oko souffrir nango bien aimé soki mutu azana ba mari de nuit kati na ye bien aimé mobali ya moi akoki kosenga yo ata libala te mobali ya moi akoki kokabelo ata 1 euro te. Moi j'ai souffert de ça. Na yambi Yesu na nyokwami na ba mari de nuit. Mais aujourd'hui nazola la pongi ya kimia. Na nyokwami na ba mari de nuit. Na passé ma délivrance ya ba délivrance à cause de mal habillé. Mosali na nzamba yebisinga ozana ba mari de nuit même ba famille na yo. Tala femme nani boy aza mari de nuit na yo. Tala kingandi boy aza masa kufa te akufa aza mari de nuit na yo. Azalaka mari de nuit na yo avant kufa loko aza muta misala mabe mutu soka kufi akei me yeba ke na kati ya monde atenebe bazalaka na relève eza na mutu moka azwa relève oya yaka kobima na yo esenga ki ba délivrance ya kafu bien aimé esenga ki ba délivrance aujourd'hui ba son joana na zwaka yango te mais ti lelo na moya lelo bien aimé yo so ba son joana même pendant la journée tu dors pas à l'aise. Tu peux pas dire que na la date 2 minutes au kokate pour bakoya. Mobile la buto koya, mobile la buto ki paka RT. Asenga ka pe mutute. Akoya le kobimana o l'air nyoso ya yo ki posa na ye, l'air nyoso motema na ye tindi ye akoya. Sema so ya zotika kati na yo benem, ezo produire nini? Et veut produire que ceux qui mobile ya moya ye à comprendre yote. Mobile ya moyi soka ye atika la te. T'as pas de plaisir na mobile ya moyi ke mobile ya butu. Oyo kaka bien makasi na mobile ya butu, mais na mobile ya moyi bien aimé oyo kaka bien te. Okoma na dégoût. Ce qui te quitte na verset 9. Kaka na Luc 3. Soto kiti na verset 9. Tozongi kaka na Matthieu na biso to teya ki mardi. Déjà même la corne est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Na nini yangonga jol mama yala moi mula hiver nazana nzela ya Pontoise na vanda kana Paris na kati ya Paris musika
église na nga joli mayele sika na sambelaka na mema eza mwa distance nazwaka penda ta na nga na komi na se Lazare na zeli lisusu train tina koma na kati église mais Bible ezoyebisa nga ke mopange etelemi deja na nsima na ngai mpo ekata ngai batrajet nyonso nasalaki wana nga tatia na banga batrajet nyonso nasalaki wana ekepamba hiver naza na mema été naza na mema printemps naza na mema dimanche nyonso naza na mema mercredi vendredi mageta o grève ezali nasalaka tout nga jolma nazala na mema et pourquoi ekoma mokolo asuka nzambe aloba yebi nga te non esengeli na bunda tangu naza nanu na bomoi tango nzambe atikeli ota jolma tango nzambe atikeli ota mayala ngombi tango nzambe atikeli ota tatia na banga tango nzambe atikeli ota mama Yolande Lunama tango nzambe atikeli ota Prida la nature mama Elingolu lève-toi mama Iya lève-toi. Lève-toi, prends les choses de Dieu à main. Lève-toi. Produire donc fruit digne de repentance. Fais un effort. Parce que la Bible, le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, est forcé. Oyo bakokota, bazaka bateau, bazaba violent. Violent eza na makofite bien aimé. Nazo bunda mananga moko, c'est pour cela apôtre Paul a dit, je traite mon corps direment. Traite ton corps dire bien aimé, maman Brigitte Keke. Traite ton corps direment. Traite ton corps direment. Maboko elinge yiba. Misu esepeli ne loko elinge yiba lobi yomoko lobi na epena misu bima yomoko kendo yiba. Zwana maboko ede yo kendo yiba. Ngana ko yiba ka lisusu te. Nzoto elamusi posa ya nzoto elinge kweya na mobali moko aza marié otelemeli nzoto lobi kende yo moko ngana ko kende te c'est fini. Nako kende te ngata tiana banga nako kende te nako zwa lisusu mibale misatu te na vinanga oyo deja bimi abalinga ye wana na vandinga Neema Michel na vandi nazozela ngolu nzambe na lola mande kozala te libale kozala te bien aimé yo moko na makambo yo sala na vie face à face okokosa nzambe te bien aimé po ete nzambe aza nzambe bakosaka ete yo moko ya jolma nzoto luke mela mwa whisky nzoto lo munoko elobi na mela mwa Heineken na mela mwa Skol olobi yo moko munoko kende kozwa Skol omela ngai Skol nakomela te conséquence à masanga. Et boti sanga kutu bana ben aimé dans le Seigneur, moi ça m'étonne. Conséquence à ma sanga na beta ndeko moi ça benginga. Alobi mama Anna, je suis fatiguée. Nazo linga na bima na posa oya masanga nazo kokate. Ndé na za déjà na libala nanga histoire vraie, témoignage vrai. Alobi ndenge de na libala nanga na bana 7. Na bana 7 mama, bana 5. Nazaka na bango sirke ya mobali nanga. Lelo ata balobi ke basala soki examen basala kawana ya paternité wana bakomona beke bana basala ya mobali nanga. Mais mibale mama na banga kati lelo nazaka na kimia te. Nazaka na kimia te na bana nanga mibale wana bazalaka ya mobali nanga te. À cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Zemi wana ndenge ya na comprenate nazalaka nango douti mama parce que série wana nazalaki na mwa mutu moko likolo libanda likoso na kina meli masanga na lango na bande ko se contrôler te na bande ko sutuka kaka na ade na chambre na mutu mobo na osutuka kaka na zade na chambre na mutu mobo zemi wana pena ndenge ya mama na tuka nzambe asala ngangolu butu na moi atozo mona ngate bondela ka nzambe asala ngangolu asala ngango lobaka apona za na Afrique
mais lelo soki toza oyo bamboka neti bino oza bamboka poto wana ekomi oyo baexamen banini libala ya bien omoni nga na vandi nakozanga ngo ndeko wana aza beni nzambe apesa ye mobali ya malonga me kwiti mutu ezoboma ye navandaka boye na poto navandaka boye mutu ya kisasa abengi yo akomi na wate mama nazwa code kende nake mpe nazwi code na sepeli nabengi nabike le Seigneur te bénisse abi mama na j'ai contribué na ministère na yo nzambe atenga na mutema ke yo oza vraiment ya nzambe yango nalingaka na contribué na musanga na bise na bi to bonde po mama na nakosala nini bien aimé nakopesa conseil te kende koyebisa mbali no vérité te. Il faut qu'on bonde la nzambe, c'est tout bonde la nzambe. Tout bonde la nzambe, vérité zakaka nzambe. Un jour, nzambe a coupé sa force, tout moyen, toute façon ya ko memela makambo wana. Parce que vie ya bana na yo eza na danger, vie na yo eza na danger, vie ya mobali no eza na danger. Encore mobali yango nani colonel. Ayibi pe na nzambe te, bonde la nzambe. Tika masanga tozo bondela na ye na moya lelo ser na biso amelaka susu te mais les conséquences restées atika masanga to bondela na ye to bondeli mawanzambe nzamba longoli dégoût azalaki soka vandi place masanga ezali so esilita okete soki mbongo na godi na ye esilita okende te to bondela longoli nango na ngande komi na ndaku donc azo charger congélateur abi mama ne landinga tina ndaku so na vandi na ndaku na omela même mobile nga soka na ke na mbeto azokoka ko supporter ngate solo masanga nazo dégager kotinga tina nzoto moi si kitoko soko moni na yese mama eza milimo faut to bondela mwana mwasi ona ti lelo atika ngati nzamba longola dégoût ya masanga ayoka kata pose ya masanga te nzamba longola dégoût ya cigarette. Donc, à kokaka kovande sika batu baombe la cigarette te. Tala délivrance yango wana. Les fruits dignes de repentance yango wana. Ba fruits dignes de repentance bien aimé. Yozo zelango na mituka. Yozo zelango bala. So na bali na sali différence ya ba fruits dignes. Non. Ozo zelango na kobota. Non bien aimé. Ba fruits dignes de repentance. Mou doit changer état. Mou doit changer façon de vivre, attitude na ye, makambo azo sala ya mabe, atika yango. Et même bien aimé na biso na bana mi bale ya yete mobali nete. Li bala kitoko mobali na lingi mingi. Yebi sanga bien aimé mobali ona tonga yambi nanu yesu te. Soki ayoki ke bana na mi bale bazalaka ya yete, li bala wane kosuka wapi. Eza na bakoba bato ebele bazo vivre na condition oyo. À cause ya kwiti. À cause bien aimé ya kwiti. Okoma na ba question. Ozaka na mama kambo mususu koko yebisa même pas mutu. Ozo bundana nango kaka yo moko. À quoi ça sert ya continuer na kwiti? Bonde la nzamba sala ongolu. Bonde la nzamba kota na kati ya motema. Nzambe asukola. Nzambe a pangusa nyoso. Na la si to komi déjà 10h22 to bandaki 8h45 to umeli. Tozo kende ko bonde la nzambe to continuer to suki na verset 9 to kitati na 12. Lobi to ko continuer oyo e tika likolo yeso apambola biso. Tika nzambe na lole sika biso nyoso tout ozali bien aimé dans le Seigneur. Senga nzambe loko nini ozo sala ke o mema o musika na nzambe. Eloko nini ezo sala yo moko yebi vina yo mama oyebi vina yo papa koleka ngai o nazali boso na yo eloko nini ezo sala yo zala musika molimo mosanto banda ko senga nzambe na moma o tozali loba Seigneur longolanga kwiti Seigneur longolanga mali bouche libala na yo vanda kati ya liboso boma ke ngo likolo mali bouche o finga mobali fingi tata mobali fingi mama mobali fingi yaya mobali libala no ekufa ki liboso parce que tu as mal bouche okofinga mama mwasi ofingi tata mwasi ofingi yaya mwasi osangisi bango nyonso mobali moko ta ko supporter mwasi afinga mama na ye
Moi, si mon côté ko supporter mon bala finga maman na ye. Mutute bien aimé, mutute. Mutute. Yeba ke soki ososala acte wana, il faut quitter au bon de la nzambe. Osenga mobali no bolimbisi. Peut-être azane loko moko bo evanda déjà na katine. Yango mone désorienta ye. Akoma kosala makabu mafu. Parce que yo finga mama na ye, o finga bandeko na ye. Moi si moko boye, asia bovanda kana biloka po bovanda mazoluka ka position mususu. Parce que so finga tata na ye, o finga mama na ye mal bouche. Diable tia yo mal bouche wana po vanda te. Fiancé liboso akenda po finga tata na ye. Côté à moi si côté à mobile. Fiancé a mi bala kenda po finga tata na ye. Mon balou a hier, ça peut avoir projet malamu pour na yo, mais tellement diable tient yo mal de bouche. Ce qu'on va dire qu'on finga mon bal, on fingi tatane, on fingi maman, on fingi tina sena ya mi bal. Moi si peut le même, mon bal il peut le même. On finga moi si on fingi tatane, on fingi bien aimé dans le Seigneur. Mon balou a finga ka maman na yo, azam mon balite. Mon balier, moi si on finga ka maman na yo, azam moi si asa moi si asa mobilité. Souke c'est salama bongo. Boza ensemble. Boluka bo bonde la nzambe. Senga mobali pardon. Alimbiso sincèrement. Senga moi si pardon. Alimbiso sincèrement. Parce que biloko wane lamukaka. Boko ko sala mo sambla. Mais tant boko kota kanga na projet ya malamu. Place diable bando tombo la ba pensée wana. Po yebi ke bolimbisa na bien te. O monte moi so afinga o mama na yo. O monte mobali afinga o mama na yo. Ta afinga ki yubo na boy. Diable ko matia ba pensée wana. Po asang sabino kimia. Poazangi sabino kimia. Tout bimisa ba fouille ya digne de repentance. Mobali na nga Tatiana banga a comprendre pendant que nga Tatiana nde na zabo na yamba Yesu. Na comportement na nga mobali a gangi kita. Kita zela ye benemeto yebita na biso to zora bango. Kita a gangi o kiti nga na kitaka bien aimé. Nga pena na kitaka. Naza na raison, naza na toli, balo na zuya moi. Ni a 12 ya bana 5. Pardon. Na bona nga komi matisa. Na kitaka. Na kitaka. Naza na raison, naza na tort. So na monika ke papa sa siliki. E loko wana ta mso ata explication pe l'air wana na opesa te. Na kitika na fandinye. Na l'air na nga na rozwaye. Na bandi ko expliquer na bite o silika ipamba. Likamwano silika keza ki bongote zaki nani onde mutabenga kinga après nga na lobby bo na lobby c'est bon yebisenga te poinite na mona déjà yo so mataki o silika ki yango na boya ki mote pela na kitaki nga na kitaka bien aimé kita bien aimé bible lobi femme soyez soumise kita yango moni tellement kitaka mobali wana ta kei azongaka comportement de mute vandisa a moi si na libala comportement. Mais lobby ana ya lobby Jeanne Massamba pour lelo ana Jeanne Massamba sakufa. Jeanne Massamba ya lobby oche libaya na che libaya. Oche to bunda kutu. Obeta ngate. To bunda pena ko bundina mobali muteye na tonga kutu pe mobali liso vimbi akuti ope mwa liboko sali so ni to bunda. Mais makasi ya lelo so ekenda. Na kitaka. Beneme essaye ya kukita. Moto zo pena na libala na yo banda lelo essaye ko kita zonga pena na sika no mwasi o mona ezala ngo kisi te o mwasi wana azola na libanda ache na kisi te mwasi na ache na kisi te mwasi na comprendre kisi azo kita donc yo pelisi moto na ndaku na yo mobali no abimi libanda kekuna mwasi wana kiti akiti se mutema alambeli apese lo kwa meli limbisa ye alobine maloba malamu ache makolo na maya moto asukole makolo ayebi ka uti na ndaku na ye pa mwasi na ye oui matuni tuni ba question 10 11 te agangeli ete afingi sans papier te ache ne sika ya koleka kutu mutu azana mukanda ba français yango moni mobala zokima yango moni mobala zokima chaya l'aise solo la naye eza na tamba solo la pourquoi ça ozota la agité pour nani ozosala boy pour solo la ma chérie kita
ayebi yo mutu abarando me pa na ekita zonga nesika no wa mwasi omona kisi te makambo koyambala moko mobali nyonso beneme alingaka honneur alingaka basanzola ye po bible mutu epesi bango lokumu wana nzambe ye moko alobi mobali aza chef ya mwasi nzambe nde mutu aza sikoyo chef ya mobali ntango yo ozokita ozozonga na parole de dieu ale chef ya parole de dieu azokweyisela sikoyo mobali mpo nzambe nde aza chef ya mobali nayebi te so bocomprendre nga ntango yo kiti ozongi na kati ya verset oyo ya femme soyez soumise okiti directement okoti na pensée ya nzambe osali déjà volonté ya nzambe ntango yo osali volonté ya nzambe lokola bible yebisi biso elobi ke nzambe aza chef ya mobali du coup mbala moko donc nzambe azopesa mbala moko mitindo epa mobali mamo amour ezobota na kati na ye amour ebota te bien aimé amour ebota te parce que yo ozokita te amour mwa ebota eza te c'est fini amour mwa ebota eza te que Dieu vous bénisse bien aimé tokomi na biso na suka topambola nzambe na oyo toyoki kolo yesu asala biso ngolu totia oyo toyoki na kati ya mitema toplace yango mpena na kati ya mitema toopere nzambe aoperele biso bamiracle esika oyo ebebaki nayebi te so libala moko ezomitungisama na ntango bien aimé ekotisa kaka kimia kita afinga loba kita akobima mosi akomi na baprojet ya mabe mpo na ngai toni ntango nayaka mabe amataka mutu mosusu akoya mpe asali mabe bien aimé aye mpo ambrouye yo mpo ozwa moya kotuna ete ayebi ke so aye abeti yo 3-4 lingala bokobebana ntango bokobebana wana akei yo tikali moye botuna na bakestion eza te ale ntango bomonana mpe 3 jours bozongani bobongisi kutu oyo ebebaki te bozongani mbala moko bien aimé botonga te bozozipika nde mabe bozozipika mabe boyebake un jour bamabe oyo bozozipika bozokoarrange te ekobombarde ekosala bino telima mabe makasi esala bino te likambo baarrangeaka yango so tokomi tokutani na likambo moko afakita moko atikali likolo ntango moninga na mosusu akokita toyobengani toso te likambo wana ezalaki boye te te likambo wana ezalaki boye limbisanga ndimi mabe na yo nasalaki mabe limbisanga mbala nsima so likambo wana ye nakozala su na titido te tolimbisana bolimbisani eleki so boza na comportement ya kolimbisa meme nzambe na likolo asa yoki pardon na yo oyo akokanga moninga na motema korapele su moninga makambo ya mabe moninga asalaki ekomi mikumba epa na ye nzambe esi alimbisaki nzambe esi nzambe soki alimbisi abosani mais soki toza na titi tobebani tokutani tomaske tosenga na bapardon te mbala moko tobandi amour tokwei nekobo toza kwa tofinika tofingani tofiniki yango mofiniko ezela biso toswani tofiniki yango mofiniko ezela biso tobundaki tofiniki yango mofiniko me mikolo nyonso tu mifiniko wana ekotombwama yango monaka place makambo esuki bokoka suka obongisa te botraite nini ya liboso ya katikati to ya suka moye botraite yango eza te. Que le Seigneur nous bénisse. Papa topamboli yo tonetoli yo poza nzambe tokumisi yo po toza mokonzi na lilobo oyo lesi biso lelo mokonzi la kokamwa kolo na bomo nzamba lola nzamba mema nzamba kalambai sala biso ngolu na oyo tozui na tongwa lelo kolo to simbango to tchango na misala po ete lokumu ezonga epai na yo na kombo na Yesu Masia. Amen, amen, amen. Tika kolo yesu apambola biso nyonso tu apambola ndeko Mandalina do Santos nzambe apambola ndeko Arlette Frida nzambe apambola ma grande sœur propre Joel Mama Yalos nzambe apambola ma petite sœur propre Mayala Ngombi Adrienne nzambe apambola mama nazomona mama Yolande Lunama nzambe apambola mama Gisèle Ntsengo nzambe apambola ma petite sœur propre Chade Banga nzambe apambola ndeko Bijou Boeki nzambe apambola mama Brigitte Keke Yamba nzambe apambola yanga Nina Bote Mayingudi nzambe apambola bino apambola bandeko nyonso tu bozalaki na ligne soki kolo Yesu ayete bien aimé ndeko Iri
Nzambe apambola de mama ya Bibiane, que Dieu te bénisse. Ya Bibiane na obenga na mona ki appelle na yo. Na obenga Nzambe apambola de ko Benedict Singa Moïse. Nzambe apambola biso nyonso. Soki kolo Yesu ayete ndeko Lolo Busimei. Tokutani lobi na 8h45. Partagez message oyo. Na ba bien-aimé nyo surtout oyo ba yokite. Ba yoka to bongisa bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt ndeko prida. Un bel anatiwati kaka mama Anna na été. Panza sango bien-aimé. Partagez les messages. Tobo Salate, nous sommes à www.tolonactv. Ici à Tolonacé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Zambe Apambola, Irène Massiando qui Sikozali. Ba bisous et belle check. Que le Seigneur vous bénisse. Tokutani bongo, lobby na 8h45. Merci. Bisous, bisous. Maman Tolonacé.